Oui, prophète, yo zélanga na legelo ce qu'on a mis sur bout portant na bengelo mbondo de Paris. Na bengelo mbondo fa fingo bena mbukelo les bogards de la presse. Yo ga si bate belé ndepé bazana msupe bondi mana mo ke période PDS. Faut ba ke bate belé ba complexe d'infériorité. Moi je m'en fous hein, moi je m'en bats les couilles. Complexe d'infériorité, excusez-moi. Complexe d'infériorité ça trop na kata monde wana. Monde ba journaliste na monde ya. Et puis et na ba ya msuba batala ba stati nanga. Alo ba ah, ya on a ça la sous côté wana te. Azara sous côté wana te. Mais ni ya yo vivre. Vivre gars. Émission Loba Vérité, présentée par votre humble serviteur Jerry Kobetox, DCC de la presse, beauté à Deuxième République, Mobala Litoutou, Yamoumanazolo, Baki Selangaï, préfet de discipline, et puis Moukou Amoko de la presse. Merci beaucoup à tous les abonnés. Il y a Vision Plus Télévision, Sarabino, vous continuez à s'abonner, vous aimer, parce que vous avez information, il y a sire vraiment. Merci beaucoup à Jack Kanangila, Nassima caméra, réalisation, puis montage. Merci beaucoup na moto ya Yambo, mère Bella Dinganga. Moi si ya Mwindu, Yangolo, sans microbe. Yebiselanga maman pasteur Titi la source. Merci beaucoup pour naïe. Mais Daninzi la na diblé à solo là. Merci beaucoup Nabino tout. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa et puis na Bandal. Toluki moi na mboka oyo confrère nanga Bob Molema. On a baka chaque fois. Ce qui botu molie, iya swana katenga ne mutu na koya ko swana. Na yena ntosa ne analyse muke makambo ezoleka na internet. Internet on a ebité mundela salaka ngo eska salaka ngo na ba niveau oyo. To vandi kaka boye porte fongwami prophète moko akoti. Ayeko laksa biso oyo nanu biso to mona te to yoka pété. Tala ba propos à tenir pour notre artiste comédien Pierrot Ndombasi. To ebité prophète on a peut to ebité. Eza nini eza na simana eto nini etindi alo babongo. Que Pierrot Ndombasi azali pédé boye na boye c'est là. Nazana moi soni ya koloba makambo alobi wana. Est-ce que soki omoni mutu na prophétie na yo, faut ya koloba ngo na YouTube boye. Toko na ngo bombolema et puis toko solola na moi muke. Moi ma mésantanto eza ya ba comédien lisusu na kati internet soki bombolema zo sala analyse nini. Merci beaucoup na Nancy Zingu penalty valable. Merci beaucoup na Hélène Mvuzi, sponsor officiel ya Jerry Kobetox. Voilà Jack Kanangi la soki tozano liloba moko déjà fongola bombolema bonjour. Ouais, bonjour. Tout le monde, Jerry Kobetox. Ouais, Calafort depuis donc tout mêlé hein, depuis l'année passée par rapport à tous les canaux on a bouillé. Dernière fois tozari na Zaïga Bandala, voilà, tout Vandaki, Zaki vraiment bien. C'était bien, rencontre d'Abisso entre nous deux. Et ça allait vraiment bien. Mais nous avons battu les Bisso de Koutane sur 2022. Gloire à Dieu. Nous avons Pambola chaîne et qui est Libosso. Et puis on va continuer à s'abonner et ça ira bien. Voilà. Bon, c'est comme si on commence à éviter le monde, il y a médias, mais tandis que on pose en carte médias. Tu vas te belé bazolo ba ke bon on dira comment Luka a comment comme mona bon pour Congolais le ba ont raisonné a comment comme mona a longwa pena na monde média et puis même na ba milliers mon na raté c'est dire quoi monde média Jerry Kobetox pour nous le bien monde média est trop glissant, faut faire gaffe. Tant au côté mondo emprunter mondo ou embrasser mondo faut aller vraiment na bokebi. Frère Patrice Ayamba nze maman bolobara mokilio eza bisoté totambola na bokebi. Moningai na lingi na tamboli na otambola na bokebi. Parce que mondo epesinga mercité. Ah bon? Ouais, mondo premièrement epesinga mercité. Tina lo baboué. Ntaza si ma caméra na ebi. Monde de Pessinga merci. Non tant là comme on a été. C'est comme si on dirait aux appels na déception mon. Ouais, on a déception ma casse. Monde de Pessinga merci. Na ma collègue. Ouais. Je vais te dire une chose. Moni na boss sa chaîne goûte ou rien. Moi si pété. Moi si t'es moi si. Ah. Moi si t'es. Moi si. Nani ni pas marambo ya ngwana moi si boss sa chaîne. Bah ça va bien sur le téléphone. Bon c'était. C'est une déception par rapport à quoi? Oui, il y a une chose. Les hypocrites les plus dangereux du monde entier, ce sont tes collègues de boulot. Ah bon? Les hypocrites les plus dangereux du monde. Et ça, mes collègues ya Moussala. Ozomo na ele loboye, azana yo oseka.
mais so afandi quelque part azana posa yo kwea amona ko kwea na po bando pour aseka oli zuzu plus ko seka oyo bozaki oseka na ende sans gérer to va na Kobetox boy to seka mais ya na posa yo kwea nde évolution na yo yezo sala bien te c'est comme on a encore le babou c'est qu'on a là dessine en déconomoko si ouais belé na dessine ba te belé oui notre seul concept mon boy na benga ngwa bout portant moi non ça polémique moi je suis journaliste je suis journaliste chroniqueur je ne pose que des questions mutu ndem to abimisa ba malobo donc oyo yazo mona la katsa nzoto na libumu na ye abimisi yango et puis il y a des gens qui ont ba côté na katsa mona na so telle émission no mo betara vie mo elikolo lena sale émission na j'ai dû à réaliser des émissions avec monsieur Mbondo de Paris na longwana batwana ba vendre quelque part ba talanga ba moninga na kei ko sabe émission na ba mama bipendu oh non ba so mama bipendu so benge ayanete ngana kenda na zo mama bipendu pa na bimisio boom so la bimisi batu mo oyo roro imaginer te ke ba ko bima ba bimi ce qu'on a mona garçon mo ba pesa ngambo tete a komela ngate atala ka ba statut nanga jumwa benga molema webike ngaza ka camarade nao ngabi ozaka ma ombo tete apesa ngambo tete yelo kwa tambola na catch atambola na nini wa benga ngoni catch le roi atambola na catch ngala mata taxi na ngombol ya bike yenda lekinga ngatuneka ke somo na bise lelo lo kominde camarade nao abina ngate foye bagayoza mutu na ngai ngabite na tuneka ke so lelo na komi master no wana tango bande ko sabe wana na bande sa émission na ba bout portant na ona za nana besoin na zo numéro ya Mbondo de Paris na mama bipendu ngabina mais non mon frère mama bipendu za personnage public Mbondo de Paris personnage public mais bon Lukae il est là ils sont là plutôt bon Luka bango ces gens là bazaki bata ba mauvaise foi na pesi bango pe ba batongo ba numéro boke Luka bango so pe batongo ba boya so pe ba ndima na yebi na nga pété na tala nga ba chaîne na bango te mais au monde YouTube est bizarre ba ingénieur Migre Malunzi ba YouTube makasi par rapport à ngai au moins son hôtel na continue na chaîne na nga na mona 4-5 personnes moko boye ba ba salaka wana chaque jour so émission nga bimi ba ba salaka wana et ça a fait du public so et biso chaîne na nyo ezaka il y a Vincent Chilouzi la voix du peuple ezaka Vincent Chilouzi na nyo on garçon ba rési ba moi quelques 4 donc na ba chaîne nyo surtout ba 4 personnes on a randé ba émission nyo surtout Bob Molé masala 4 chaînes on a ndé ba chaîne e belete na Congo 4 chaînes on a randé mti ya hotel manga za na direct na batwa 4 chaînes so funi na tribunal to kesamba makala na kei ba yo tikela damaze pas madame makala na kei au fond na tribunal to kesamba au fond na makala na kei na odame na mais 4 chaînes papa non, je commence maintenant à imaginer yango ba chaîne oyo ero lukani na kata oh papa ba abonné mo sauvage révolté abonné sauvage révolté ba ero lukali kambo na kata chaîne je sais pas yo na ngato ebité papa imaginez-vous yo za chaîne te yo za na ba chaîne au Gérard prends sous l'emballage ba chaîne à Gérard Tom Sobala mot de passe mais pourquoi ils ont 4 chaînes wana na mona ngola ba nini na ba po YouTube ebimisa ba chaîne ya hôtel on a kati ya émission na bango kande ba ya hôtel nga moi ce que j'imagine comment est-ce que bato ba ya hôtel nga comment ebimisa nga 4 chaînes na sali question mo bato na bato na YouTube ba question babi baza ba chaîne yo baza ba suivre ka yo makasi na bato surtout o eza ba bango na ba chaîne wana ba 4 chaînes wana kaka sora bobe au moins des ans sur la bisika émission na ko capturer long la l'action téléphone nga yango téléphone papa téléphone ya chaîne yango na ejira chaîne yango so na capturer lo na bisu te baton batala chaîne nga bango na ko tinongo c'est comme si on dirait aux linga ko si ça maloba ngote parce que basala ki nini aussi tu vois au moni nga zaka Bob Molema ata yo sambeli pona ngoko tinda kwa ngapona ngapo balongola nga musala quelque part nga na envie moi te la viva yo ebis yo ko to emo lo bala nga Bob Molema wa kana la nga bia na kana obi mambo lobi c'est no mutu passe batu nga babi Bob Molema balongola ye balongola ngai na e papa Jean Chibo
mutu mso à côté na pe nganda nganga côté na pour longola ngara na place mona zalaki pour tom sujum so amona ki papa Jean Chiboy yambi ngabi mob molema je t'appelle mon fils ngani ngana bengo mwana bato ba la biso bona papa Jean Chiboy na Brazzaville ba moni papa Jean Chiboy ka nga catch na liboko jona bi te yo fo longwa kaka mutola moni ngana papa Jean Chiboy na Rwanda abia jo yo fo longwa kaka papa papa Jean Chiboy so ça papa Jean Chiboy te papa Jean Chiboy so ça lycée. Oh, makambo eza wa nza eza na to kanga na parenthèse to kanga ngo po to kanga ngo nanu donc bref koloba na yo devant médias ezali ka ke bandeko to sala ba musala moko te baza malamu te to lingana te ndeko musupe na memi on a sa voiture na ebo mais chela yo tom sous bord babosa na oyi ke questionner ezala babosa na babenga ko souter papa Jean Chiboy et pas Jemima Yambe babosa nyo pa ba fan na yo bakolamba pe babosa nyo pa bato so yango pe sala ke ma chaîne na o yaka na moi vitesse est-ce que ngana biso déjà que na pas prophète non na ngena pas prophète biso sanga za catholique ngaza pas prophète na ngena pas prophète nga catholique makambo mutu pasi voilà tokanyango biso to maman Marie tokanyango pardon Bob Molema ce qui na bengi to sana analyse en tout cas makambo lobi touchenga lelo kota la prophète na mono beti li solo prophète nga qui n'a pas prophète te lelo kota la prophète moko abimi na télé na média en ligne na YouTube qui est Pierron Ndombasi PD Pierron Ndombasi asala boye ceci c'est là analyse ni osala quand même na expérience osanango ya mosali ya nzambe mobate limpate aya na YouTube ko loba makamba bu obi nga na master pire et puis aux appareils na nga mariage un jour sur na Bali prophète Francis tatou mutu on a na mais en 15 jours na kenda chez na ibisi prophète est-ce que otala pona kaya famille na nga pona kaya mwasi na nga pona kaya bandeko na nga pona kaya buina na tunena ile rona to yemo ka mwanga loba oh mais bobo ayaka chenga ayaka pas côté na église aye pas vandi ou bien aye pas beti tour pour tom sous église na yaka neza rapé tom sous pour nga za mta matolo professionnel hein na le na TVTV na ngaite ngaki na matolo mo professionnel ya mikolo na ye on a peu près évidé baba chenga mo loko pas écoutisiper mo on a parlé ça libé jour mo na consulter prophète imagine-toi mais lelo oyo ba to prophétiser pour na Pierron Ndombasi. Moi je vais dire une chose Pierron Ndombasi comme on les a Pierron Ndombasi tout est bien Pierron Ndombasi pour na koyebisa Pierrot Sikoyo c'est un mec bien na linga mingi oyo na vandia so na bina benga Pierrot na téléphone Siko tom susu mutu mususu na pesa na bise benga Pierrot Siko Pierrot yambate mais nga molema so na zu téléphone na nga bengi pan alors Ndombasi na inga suka na la police Pierrot Ndombasi aloba nga Bob Molema yaka place bona fandi bo bena bengi adailunga Siko imagine-toi que n'atinda jamais Pierrot Ndombasi funda prophète sona c'est un insensé na ebiso pena que c'est insensé pour prophétie na bino ba prophétie na bino on en a marre hein papa bon prophétiser pena pour na mboka pourquoi il faut prophétiser pour na artiste comédien na biso ba ça bino ni obi que tu le prophétiser on a ba baby Pierrot Ndombasi na combat personnage na obebi c'est les réputation na Ndombasi za combat famille alors Pierrot bon obi tribunal ya mbela mino mi balé ngana ba préfet na biso préfet des études na biso dans tanga na école nini institut pédagogique de Ngirengere Pierrot na biso nani préfet na biso ba funda na kombo ya nani Bin Luboya mais na kombo place ba fundela ki e bimi dikete Bin Luboy et bimi ba magistrat ba nani ba avocat na ba telemika na Bin Luboy donc Luboy ezayete Luboy ndeye Luboy ezayete voilà donc ça dit tribunal mbela mi ba les photos ça non maele voilà ndeyo sala ke soki na bina pesa Pierrot Ndombasi conseil na bisi Pierrot Ndombasi funda na tribunal et kende moi genre aro gagner pe Pierrot na nini na justice excusez-moi la simba bina mutu bongo vraiment gagner la justice to que na justice mbela mi mbale to bata maele aro gagner pe na justice
Yo mtamaye papa. Toi batamaye bisonyo surtout fa na table là. Mtazoba azate poso zoba zalaka ongo sara nanga nanga ko malwa kisengi. C'est-à-dire que Pierrot ko kene na tribunal pe boy tribunal e baloki. Ba avocat na ba ki makasi ba oui que John a succès na place avec Pierrot. Bon, ngala na lo bané boy. Prophète. Soza prophétie ya moto et que lotangi na butu. Nathalie pe na caméra liboso na nga boy. Nathalie batunyo surtout ba otala nga na TV na ba itando na bango ya inene ya ikete. Na ba itando la bino ya minene po ba TV roma minene. Na olo bango en présence ya ba massa na nga pe batala internet trop na pesi les bogards de la presse. Les bogards de la presse mo bali azanga tchaka poudreté. Donc na pesi mbote, na pesi massa na nga Prince Luamba donc babiye papa Lutumba ya cinéma. Yo ba bengo susu nani ba bengo nani ya cinéma papa Lutumba na nani na Lombo Makiadi voilà. Voilà. Donc nana ibisa prophète. Sozu prophétie surtout baloba en public. Vous êtes boza pena na c boza pena trop na c prophétie surtout baloba en public papa. Boza trop primaire nzamba alimbi sabino. Donc soki nenga lobi bon fala benga Pierrot na privé. Nga na privé. So Pierrot ngaza PD à solo ou ebisie so pesa ya lukuta ah Pierrot PD. Ah na mamba Pierrot belé. Yo zala na ye. Est-ce que moi ben ndi so na pour mona. Pierrot. Et puis aza marié, je crois bien Pierrot est marié. Avant bala route to bagara na gimondo baga o santi. Oui va PD na. Maman. Oui va PD na so Pierrot siko maestro. Tu vois adayi lunga na bagara indi bio bagara bimi. To chema boko yo artiste ba bunda artiste ba bunda ah artiste ba bunda ba journaliste na artiste ba to sangana na Pierrot siko Pierrot PD Pierrot kata forma beta mutu makofi ah papa atayo moko PD ngo neni na ngona au moins sina ya zo yizemi au moins sina ya robota lisusu tala na ba belle famille bazali obi bino prophète ngono comment on est ben azoye bango obi prophète yo zelanga na legelo siko na émission bu porter na bengelo mbondo de Paris na bengelo mbondo fa fingo bena lukelo les bogards de la presse yo faut la lukelo les bogards de la presse nena mona faut la lukelo les bogards de la presse conseil ni nozo pesa na monde artistique on dirait ba hypocrite ba sebele parce que ta ba bimi ba zo sande ko na bino boye il faut bobu monde wana ya monde mo glissant na ebisio ya monde mo ya bou ya poto salité za trop yo ga si ba te belé ndepe bazana msupe bondi mana mo ke Pierrot ya PDS mais ba fanda na ye Pierrot pas sombi la maman sanga aya rappé wana asombi abi non pour l'anniversaire de mon frère Bob Molema offrez-lui une bouteille de Jack Daniel Bob Molema bouteille de Jack Daniel après c'est bon bouteille même sous si ma là ba Pierrot bazoro pe frappe na sima abomi peko andimi ebelende na complexe d'infériorité. Faut que te belé complexe d'infériorité. Moi je m'en fous moi je m'en bats les couilles. Complexe d'infériorité, excusez-moi. Complexe d'infériorité ça trop na ratsa monde wana. Monde ba journaliste na monde ya. Et puis na ba ya musu batala ba stati nanga. Alors ba ah ya on a ça là sous côté wana te. Azara sous côté wana te mais neni ya yo vivre. Vivre gars. Mon na li na la bébé ngai Joséphine. Na li fanton nzambe na moi qui toko na kusala publicité. Tozo kumisa mwana lelo kumisa mwana. Te mais yoka siko faut comprendre que ngana so boulé ngana filet botone utu boulé so ngana filet botone utu te so betanga ko mama a mbangu na Facebook lobby faux compte oh le que c'est le faux compte c'est boto là déjà parce que c'est le meilleur faux compte n'a pas de problème mais que na tanga ko ma mère au guité et c'est les gars déjà na boula merde en passant libanga voilà merci beaucoup c'est l'ambiance au moni et ambiance vraiment bon molema to silisi tozo ou mais tozo pena ngongé belete ta la caméra lobana nous na ba prophète oyo parce que ça ka yé mon côté et puis nengo lobi ba kangisete obike au fur et à mesure muso abimaki awa wala musamama chako ata yo moko ala musamama chako bangaki na raza ko ne prophète wana o Afrique du Sud wana watambola na ba Rolls luka farcer msuye wa mais so beta niso wana na biso farcer mutola mkache boya on est dingue voilà quand même un petit conseil na ba prophète mususu bazo na télé sozana message ya mutu benga yemoko na pesa pasteur Jason Lema merci beaucoup
Ngaza catholique mais au moins bo sala ba petite prière mon boy, ba petite prière mon boy ensemble, bo vandi tom en famille, vous priez. Soit un message non, or ebisongo pe mena moi sinon oté. Soit un message à moi sinon, or ebisongo te pas na yo. Donc abeno na ko no bon message nous aboy. Na mona moi sinon mon bokala. Azolinga abogelo malade. Na mona mbo olinga bogela moi sinon malade. Or ebiso pe mena. Ah ba bob na minute ndeza bo olinga bazongo so musala mais ezala ni main noire mo bozo fredan. Main noire asola biso mi balé. Azabe mutaleka na TV. Aroleka na TV telo ba ke papa babalo. Et on dit on a touché procès Francis. Bon sani, on a papa na yo mto za mariage là. Conseil, je crois bien mot de la conseil mot de la fin, il y a un conseil na bubenga na. Mot de la fin, bo s'abonner na chaîne Vision Plus Télévision. Mais nani Jerry Kobetox ah nanga cha soki songi. Vision Plus Télévision est ma belle. Nanga cha soki songi menatiki. Te mais ya atayo moko. Ah yo la grand yo bandile. Mais na chaîne nanga moko. Nabi yoza grand biso yena sima na bino kasi na chaîne c'est-à-dire que biso yena sima bino na lobelo moko e mo pe benda pe ba petit na bino na bakinda ko simba batika go e bo mabanga va au moins pour qui bobo ta rasute banani wana ngala obota obi yo fongola ba parenthèse aussi c'est mission tala boba fongola parenthèse ngala obota na simba balé déjà bo keba o kepanga ngabonga ibio mabota apeso eloko te oboza moza kitoko ya pembe ya soin ya kitoko ya lengi mobota raté imagine ngasiko na oboti bo Joséphine Joséphine be rose minu neza nzela minu obige na mono za problème na obota te papa parce que simba kakisi nga simba bakisi dabesi maman Joséphine maman azo simba nga ya tika ngate malgré na sala te na sala misala mais ezaki na ko patiner bino na féliciter Jerry Kobetox na féliciter Prince Luamba babi na nga éviter au vendre na parler faut y na base il y a na base il y a na téléphone na yo au filmer ta na caméra ya téléphone rozobe élément bisozo to ça élément to pesio merci beaucoup ya ndebo pesinga sous force wana boye bazala raté musu so linga na dinda musu so linga nda una ngela lanzala donc ça dit complexé ko wolo balinga la ya ko ti français complexé donc OK bongo merci n'appelle si maman Joséphine Bota trop n'appelle si maman Abisso maman Elindo Marie José n'appelle si maman Stalanga Abeka Prince Noble l'homme qui ne parle pas hier à bon ami dans la cour de cassation le maître n'appelle si Bota trop place aux alliés et puis un grand merci à la maman de Joséphine à sali 9 mois à Bombi Moana notamment en rombonete à Bombi Moana 9 mois mais ça va nous entendre comme tu vas ébier gara n'apprécie merci nzamba pambolae parce que ils ont a battu belete à zuize minu pas quel longo lion on a bala qui nan te mais na rubala maman na bala qui nan te on a bala nan te vous allez ko o kobo yo saka na ebo mais oui mais na biso sala mariage na âge na 50 ans c'est yo la ndakalo non la ndolo la mère na biso ngai kalate la caméra banga te caméra yeah coup anniversaire il faut te voir la caméra aussi bilo ça bongo caméra ça la tête photo ça la tête papa ngaza Caleb te ah to continuer monsieur si na ngwana habite sili obi ga fongola ba parenthèse et monsieur si te la tunani ozanani te oh ba Caleb ba ebele petit moi za côté na biso na bandal na sebo comme na Caleb abala mais bat baye baraté mais kinaka mariage te bat baye te na mariage nga vie nga za mte internet bat baye te Caleb petit ngo wana zola Caleb te ngana lobi na ngai ah papa bino lobi na comment te na lobi ga Caleb parce que na tangi Caleb so nanya na lobi Caleb voilà to si ici et c'est non voilà bon allez-y comprendre que bon mon maza mutama ba tu ba ko za peu problématique ah na problématique po bango siko nde balukela nga makambo nga problématique ba biona mona na milieu na bango na ba kutana ba PD au kutana ba te belé ba PD surtout moi j'aime pas c'est que prophète en a raison na côté ba to na ba PD mais côté Pierrot Ndomas na Meli ba bouchon. Merci beaucoup Tokomi Nasuka, merci beaucoup. C'était là Bob Molema. Voilà, merci beaucoup, merci mon frère. Alors Tokomi Nasuka émission le bas vérité. Ce que mon les droit de réponse c'est ça la cao. Na boy mandat d'amener, na boy convocation. Et puis pas tangi comme Moutouta. Ça c'est Jerry Kobetox DCC de la presse mobile ali toutou beauté à deuxième république. Tata Mobutu a kenna beauté nanga. Voilà.
Merci beaucoup na Jack Kanangila, merci beaucoup na babone nyonso tout ya Vision Plus Télévision. Bozaki wana pona kolanda émission na bino, merci beaucoup na assistance ya Prince Lwamba, Papa Lutumba. Merci beaucoup na Migra Malunzi, Jérémy Omonanga. Comme Jérémy Boumouana Mouké, Jérémy Kamiende, comment on a Jérémy Kamiende. Voilà, merci beaucoup na Nisha Mouana Moukongo Yambinga Pe Ataï. Merci beaucoup na Niki la mère des garçons depuis Montréal. Merci beaucoup na Angèle Amez Zaba Champagne et Belé. Merci beaucoup na Bino tout Bolandaki émission Loba Vérité. Merci beaucoup na la patronne Bella Dinganga moi si ya Mwindu Yangolo sans microbe. Merci beaucoup na maman Pasteur Titi la source. Et puis tokutani à la prochaine occasion. Soki nzamba zongi te tokosala bino toujours émission Loba Vérité. Bon polémique siko.